Bonjour, bonjour, bonsoir. Ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Bambote ebele bisika biso bisu bino zambalo la aeba ko pambola bino bande konanga. Bonne journée, bonne journée. Le eza mardi, bonne journée bande konanga. Bato bazo kende misala ndenge nga pe nazo kende en tout cas misala malam. Bande konanga yi toye na lombango to beta mwa lisolo moko il y a 10 minutes, 15 minutes au sala bien. Bayenge na bande kona biso ya église ya PV ya longo boboto bondeko na bande kona biso église ya catholique ba shalom na ba homme de Dieu ba chantre de l'Éternel ba shalom bisika bizubino nzambe aeba kopambola bino bande kona ngai toute tendance confondue vraiment bayenge bambote ebele bande kona nga tozaka na cadre ya conseil ndenge totambusaka yango ndeko mobali abengaki biso à partir ya Norvège alobi mama meka kobeta lisolo oyo parce que eza koinda na Norvège naza kolala te naza ko souffrir na ebite na sala nini bino batu bopesaka conseil bino batu bosungaka biso est-ce que nafuta ou bien nafuta te na sala ndenge nini bande konanga ndeko mobali alobi azala mwasi na yeba mwasi na ya uti kokufa bino moko boyebi vague oye ya corona ebetaki mwasi ebetaki na kati ya ndaku bazwaki yango bango nyonso bana bango so babelaki bande konanga bato commencer lisolo na biso bino moko boyebi boza na se ya sole baoba epa ya mama leki na bino la danoise oya yaka na mwa kopo ti kopo café siko nazomela kopo ya cacao bande konanga nyonso na cadre de santé cacao sans sucre, sans milk, juste pour nettoyer le corps et puis qu'on kata moins nzala, talaka na musala kolia ezala bien te. Bande konangai to solo la, mama ipe ko sala bien. Alors ndeko mobali alobi babala na kina mwasi na ye atikili na bana misatu bazalaki bien eloko ezoko sala ye pasi ndeko mwasi bazalaki na bango pe na économie na bango ezalaki na pe ensemble ezalaki na ngo na ba problème te en tout cas na ndenge bavandi 15 ans de vie ensemble problème penza ezalaki te ndenge bango ba gérer la ka bambongo na bango ndenge bayokanaka bafuti bandaku bale alors ndeko mwasi bandeki kotongisa ndaku na bade ko bongisa kotongisa ndaku epa ba parents na ye ko bongisa ndaku ba parents na ye alors ayebisaki mobali na ye ekozala bien akota likelemba ndenge ka ezalaka bazalaki batu 12 na likelemba donc likelemba na bango ezwaka presque une année so babandi de mars à mars avril asali likelemba wana kamwa bambula ebele ba 2 ans 3 ans et bande ko kende bien yepe mutu azalaki mama ya likelemba. Alors nambala oyo tangu bale batu bazaki babandeli kelemba mutu liboso ale mutu amibale ale ye alandisaki azalaki 3e na 4e parce que alinaka c'est ce ko ba finition ya ndaku ya ba parents na ye asilisa yango bien pona esunga pe soki toke na kine parce que ngai na ngai mwana kivu nazana nga na ba famille na Kishasa te yaza mwana kin donc ezaki problème te atonga ndaku wana po asope toke na kin tokobeli pe kuna ezana ngo mabete ba bokilo na nga pe baza batu moko ya malamu ata lelo mwasi na nga kufi soki na ke kuna ba oyambanga et ozala bien toza toujours na communication ba bengaka baye babana bazande nini mwana biso liboso azana 13 ans yami balé 10 ans atiki ya suka na 7 ans alors bande konanga inde ko mobala lobi mwasi na ye aliaki likelemba alandisaki ale 3e allié 4e alobi mama bato basala bango likelemba na yebi bango te soko na yebi lamsu na yebi ka mibale 10 wana na yebi bango te bango pe yende mutu ayebaki kosangisa bato na yeba likelemba ebele pe bayebana kite baye koyebana kaka ke oh yo pozala parce que lobaki il paraîtrait bazolo bakeza idée ya bien ba mama likelemba bayebana kate pona ko boya ba matongi ba distraction ba bakambo belé asala likelemba na ye ba mama batu bayebana kate bande ko moi entre parenthèses na ke musala te obeta mona mwamba ola lombango ngape sina kota likelemba ndengwana une fois na yebaki ka batu mibale
Mama Likelemba, ne moi si moto bando sambela e, batu nyoso na ebate, na ekokota pe Likelemba morobo, na ebika Mama Likelemba wana, batu nyoso batikala kana tikala koyeba bangote. Mais Likelemba wana esila, ti lelo pe na kota lisute, alors bande konangai, nzokande ezape na ben inconvénient. Donc, ceux qui bossent la Likelemba, linga bosenga Mama Likelemba, ba numéro ya ba téléphone. Wana conseil ninge papa lobi. Bosenga ba numéro ya ba téléphone, na ba adresse, ya bato bozo sana bango Likelemba. Parce que toza ba pèlerin, toza ba paya, toyebanite. Tala kaka mama mutali Likelemba 3e na 4e. Mutali boso ale azoyebanate nani mutali yaki. Mutami balepe azoyebanate. Ba wangani bakomi ko wangana na bango. Bakomi parce que bango ba ekoloba te banato bandi Likelemba oyo batu bale baza 4. Donc mi tout lokola 4. Mama mutali boso alobaki aliaki mutami balaliaki mutami sato ezaki mama oyo uti kokufa na mutamine. Donc batikali 8 personnes. Oh baliete batie bambongo na bango ba cheka pe ba monta mikete bande kunanga ba cheka ba monta ya minene ba se sacrifiaka ba cheka ba monta oyo ya minene alors bisko mi bale wana baliaki liboso mama bazo mona na te pona bazongisela baninga wana siko mwasi na ngai je me souviens aliaki mbongo bala mi bale mais bato to bayebanite nani aliaki Likelemba ayebanite mutali boso ayebanite mutami bale pa ayebanite l'air mama kufi ba yelinga elulu place bande kocha Likelemba na bango ngana zalaki te place madame banda kocha mbongo ya Likelemba soki pe banda ko pesa na maboko soki pe na konti bande konga pe na yebite sikoyo na kozongisela nani na pesa nani mbongo ngape na liete mais azalaki mwasi nanga et puis mbongo ebandi kokende mingi ebando bangaka keso ke na Congo kuna azotongisa esika ezapenda kuna ete ezalinda kwa ba parents pona ke bateka ngo bazongisela mbongo ngai pe nazalanga na mbongo te yango na ye liboso na bino na makambu ya boye nasala nini mbongo nazaki nango tosali tu ba matanga ba kokunda ye makambu nyoso eleka na kimia. Bon, sikoyo batali Likelemba butu na moi téléphone nanga epe makate so baza ko benga pesa biso mbongo na biso bazo koloba makambo mabe ponanga bazo lakela nga mabe bazo lakela bana nanga mabe en tout cas na komi mal à l'aise yango na lobi te na ya liboso na bino bande konanga boya ko pesa un peu ba suggestion na bino bo pesa ba conseil na bino ndeko na biso na Norvège asala ndenge nini parce que ayebi bambatu wana bayaki bien sûr ba numéro na bango siko azala ba numéro baza ko benga mais ayebi te au juste nani aliaki Likelemba nani aliaki te mibale wana ba melami na bango pe bakotika na ambiance kaka yo biso to so to liaki te donc comme si batu 11 mobimba bazo ko benga ye alors que ya yebi ke mwasi na ye aliaki 3e na 4e et bon bato baliaki bato liboso banani bazo mona na te bango nyoso 11 Mama Likelemba azoki bambongo na biso zonisela biso Likelemba bo pesa ka bambongo na bino na moyen nini o tokutana na ye soka bimi musala to pesi na maboko to tchaka na quantité pona ba taxe ba makambo ebele bien sûr azana raison parce que biso ne toza boye ceux qui bambongo ezokota ebele te ba un problème na ndaku l'air ba calculer ba taxe ba makambo ebele donc ba pesa na rango na maboko alors bande konanga ibino mo botala biloko elekana na kati ya communauté yango pe papa lobi la danoise beta c'était Likelemba eza mabete oyo basepelaka na bango kosala ngo tokoki kopekisa bango te eza nango mabete suki makamyo seso kene balamu mais na baka ya mikolo yo na ba corona mupepe o ezali bande konanga en tout cas so bosali Likelemba surtout so boza ebele bo pesa na ba numéro ba téléphone na bino bo pesa na Mama Likelemba pesa ba kombo ya batu oyo yozo sala bango Likelemba
pona okau lelo soko kufaki boye balingaki baye bana mutu tel bo aliaki opesi pe kombo tan mutale Janine Mutale mbala o Albertine Mutale mama Emilia saliaki Kingandi ale boye na boy Queen Madara sale na ye bongo sisi na biso asaliaki batu bazo ye bana mais lelo le mususu tuna bakaya boye le mususu tolo bake muziki le mususu eza malamu parce que bate muziki baye banaka bayanga na banda kubalie mais oyo suka bali kelemba bande konanga nazo bisa bino ngai moko nazali exemple donc na sala yango na yeba te ti lelo na yebi batu ona sana bango likelemba wana te na sala makelemba mibale na mboka oyo na yeba batu wana te na yeba kaka mama likelemba na collègue munande ona moto wanda kosambela na esili ya mususu wana na ye koyeba ka mama likelemba abupia na salaka nango pe quand même na umelaka na ume na tikalaka koyeba batu wana te alors bande kunanga tozwa mayele ne loko nyoso to salaka ngone tozo minimiser ngo soki likambo ekwei ebandi kopesa papa na biso mal à l'aise mbongo ngo pesa mbongo mukete alobi mbongo wana eza mbongo ebele babande kocha mbongo ebele babande kolia a peu près na euro ba 6 000 euros, ba 6 000 à 7 000 euros, ba biloko moko ndenge wana, soki ba 10 000 euros. En tout cas, montant na yoka ki bien mingi te balobi ke ezala danoise ezaki mbongo ebele, bandeke penda ko se sacrifier bango 12 wana, batia montant moko ya bien, soki bandeke ko tia 1000 euros, bamsu batia ba 1000 euros, pour na bali ya 12 000 euros, bamsu bandeko lita, bamsu bandeko tia 500 euros, pour na bali ya 6 000 euros. Donc, ils ont plus de 6 000 euros de bandé collé en bon bango. Ce que papa n'a pas lobi azana nangote. Donc, azo e bapete, ba o balia ki liboso banani, azo ngi la banani, asalanini. À vous, vraiment bandé kolanga ba bonne journée, hein, on est là. Nous allons commencer à venir avec Babylon comme Mike parce que ma solo eza ebele ba pesaranga ma solo ebele surtout ba kaya boy ba tuna kanga la danoise to sala nini en tout cas to solo la ki to pesa ki e conseil o to ko pesa bino pe bo pesa conseil o ya bino to sengisa ba idée pona to sunga papa na biso ba bonne journée lisusu bino mo boye bina zo zela bino na boke binyoso na live together boya ebele na site de rencontre na biso bandeko solitude ezamabe solitude ebomaka a petit feu malembe na cadre ya solitude oromona ba maladie ekobima ebele okoyeba te ba tension ba diabète ba makambo ebele ko bimona nzoto parce que tu es seul ozo se sentir yo moko ozo changer ba idée na mutute ba ozo changer respiration na yo pe na mutute okoza na respiration bien te mais moninga contaminer yo respiration ya malamu okoza pe na ba malédiction moninga sambeli pona yo ba malédiction ekwei mais tant balobi musapi moko elongolaka sili na mutute et sokolaka elongite alors komikanga te ndeko mwasi ndeko mobali surtout bandeko na biso mibali baza vraiment ba cœur blessé donc ko yaka o renouveler vie na yo yaka toza na besoin na yo benga la danoise na 0044 74 59 62 52 17 au benginga toko solola toko lukela o mwasi ya malamu mobali ya bien oyo okosilisa na ye vie na yo bandeko nanga awezali live together oyo pesami na mama leki na bino la danoise bosa abonné ebele na sous le baoba et puis na chaîne na ngai ya sika la danoise TV bosa abonaka na chaîne wana pe ezali chaîne na biso oyo que tobanda eza deuxième chaîne talaka mikolo yo bakambo bazuko tozoko funda na mingi na communauté tozoko kangisa ba chaîne alors bande ko nanga so bolingi bo mona kanga ikaka bozala pe na pine na biso ya réserve o to bengi la danoise TV ba love botikala malamu to kutani bakala mingi te na ligi bino mingi bonne journée, bye bye. Vraiment, bonne journée. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Zambé a pambo la bino.